Mboka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Weekend bana nyonso ya info linga la journée peuple pour na peuple mbote te fongoli journée na biso ya mokolo lelo pour na hotel Sabino Ndengo président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe azali na mboka ya Maroc pai wapi azo participer na réunion monene ya ba président ya ba parlement ya ba état africain Atlantique oyo efongwamaki jeudi 6 février 2025 bona ba détail na matindem na séance plénière marathon ya session extraordinaire oyo e permetaki na ba élus nationaux bayeba na réfléchir ndenge nini koluka ba solution politique et diplomatique pour na kolongola République démocratique du Congo na crise oyo azana yango. Président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe akomaki na Rabat capitale ya Maroc pour na participer na grande réunion ya ba président ya ba parlement ya ba état africain atlantique oyo efungwamaki mokolo ya jeudi 6 février 2025. Numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement, il y a République démocratique du Congo. Azwaki opportunité oyo pour na kotalisa et pas il y a batunion sur bazala qui présent à lancer qui appelle il y a solidarité ba pays africains pour na côté les drame oyo Rwanda azali kosala na partie est de la République démocratique du Congo. Professeur Vital Kamerhe komisaki vision ya roi Mohamed VI ya Maroc pour na kosangisa ba pays riverains ya océan Atlantique pour na développer cadre moko ya masolo pe ya coopération oyo ekoki komema na développement pe croissance économique moko collective boye raison oyo ya makasi ya appel ya solidarité elongo na bamboka oyo ya minene na katikati ya continent africain pour na kopesa émergence pe na Afrique mobimba na ba ressources naturelles oyo ezali bongo ebele. Vital Kamerhe atalisi na moment oyo azali koloba mitema ya bato ezali vraiment ya kokatana pambate azali kolobela na bandeko na ye ya Afrique pe ba participant mosusu na drame oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo mboka na ye mingi na province ya Ituri Nord Kivu Sud Kivu azali komona mabe indifférence totale ya mokili mobimba amoni ke silence na bango pe silence ba état africain mosusu ezali malamu te en tant que ba-africain esengeli solidarité ezala alobi esengeli balamuka bango nyonso bazala ensemble nde ensemble to lisanga bakozala makasi alobi oyo ba-congolais bazali kovivre actuellement ezali malamu te azali kosenga na bapays nyonso solidarité pe eloko moko te ekoki koleka solidarité alobi tolandaki bakondamnation ya bisika nyonso oyo ezali kosalema kasi ata sanction moko te contre baassaillant oyo bazali komema matanga na est ya République démocratique du Congo pamba te alobi vie ya bacongolais ezali moke koleka vie ya baukrainien. Vital Kamerhe amituni motuna na ngambo mosusu a sollicité implication ya roi Mohamed VI en tant que grand leader africain pour na mobiliser ba chef d'état ya région ya Grand Lac ya Afrique pe lisusu asengi solidarité ya Afrique mobimba
ndenge abakisi alobi Rwanda azali kopiller pendant plus de 30 ans ba ressources naturelles ya RDC na indifférence ya bandeko na biso ya Afrique pe ya mokili mobimba. A rappelé que République démocratique du Congo akanga jamais ba frontière na ye epai ya moto songolo kasi ye azali ko exiger kaka motosi ya intégrité territoriale na ye. Ba confession religieuse Sanko ECC bakutanaki jeudi 6 février na parti politique leadership et gouvernance pour le développement na bali na bango epai wapi babetaki masolo pour na kosilisa crise na est. Nadine Asona Igor Ting. Mission ya babons office ya conférence épiscopale nationale du Congo Senkope Église du Christ au Congo ECC ezali kokoba se kokoba nde mokolo ya jeudi 6 février payambamaki kitoko epai ya le professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, leader ya parti politique leadership et gouvernance pour le développement LGD na mokuse elongo na ba parti allié na bango. Objectif ya masolo ezalaki pona Senko ECC ba expliquer vision na bango pe plan oyo babongisi pona kolongola RDC na crise sécuritaire bosimbake après plus de 2 heures du temps mobimba ya masolo elongo na leader ya LG2 le professeur Augustin Matata Ponyo bakiselaka la race de génie elongo na ba allié na ye contribution ezalaki vraiment détail pona LG2 na plan oyo Senko ECC ba proposer boye pona mboka ezwa kimia nde na suka ya masolo Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de Senko, a expliqué boye. Vous savez, nous sommes en train de faire Au beta masolo ezalaki partage topé échange par rapport au forum national oyo donc organisé mikolo ezali koya ezali ndenge nini koluka processus moko na niveau national pour koluka ndenge nini ko renforcer cohésion nationale pe koyeba na kovivre na kimia na mboka na biso République démocratique du Congo na tina wana ba église mibale Senko elongo na ECC na nzela ya ba secrétariat technique na bango boye tosalaki ndenge nini tokoki koluka plan moko oyo tokoki kopropose na baacteur politique pe ya société civile ya RDC mpona kobimisa mboka na crise oyo eza na yango mingi penza na ndenge mobulu ezwami na este ya République démocratique du Congo na tina wana toza na expertise ebele na mboka na biso alors tokokaki koselanse kaka ndenge wana te esengelaki totambola bisika na bisika mpona kozwa makanisi ya moko na moko na tina wana lelo toyaki kosolola na leader ya LGD Augustin Matata Ponyo parti oyo LGD elongo na baali na bango awa tosepeli makasi na ndenge na bango batravaye bayebaki deja ke biso tokoya boye bango esi basalaki mosala pe baelabore badocument mibale mobimba ya liboso ezali kolobela dialogue politique national kasi dialogue ya ndenge nini eske mpona partage ya gâteau to mpe koluka baopportunité mosusu na kati na yango to mpe ekozala na engagement moko ferme mpona transformation ya mboka na biso mpe mboka eyeba na kozwa kimia boye kati na yango wana bino moko boyoki deja kombo na yango ndenge ezali koloba bapesi biso baexplication ya ndenge na ndenge mpe bapropose bareforme à court terme à moyen terme mpe à long terme nyonso wana kaka mpona koluka basolution ya ndenge na ndenge boye document ya mibale oyo ezali memorandum ezali kolobela dialogue mpona Congo na biso eyeba na kozala Congo moko pacifique Congo moko prospère mpe Congo moko stable nyonso wana ezwami na kati ya baproposition oyo bango bapesi tomoni ke makanisi na bango ezali vraiment oyo biso tozali koluka na tina wana tokokoba pe kokutana na baacteur politique mosusu tobanzi ke na suka ya masolo oyo nyonso tokozala na yango makambo ya kitoko ekoki kobima. Na cadre ya élan ya solidarité pour na ba FRDC office de gestion de fret multimodal au je frère na mokuse na nzela ya président ya conseil d'administration na ye Amisi Makutano ba versaki montant ya $1 million américains jeudi 6 février na Raw Bank. Nathalie Kaila reportage. L'esprit
patriotique de République démocratique du Congo et ça qu'on faire face à l'agression rwandaise Natina Wana office de gestion et de fret multimodal au Jeffrem Namokuse et apporter qui contribution à bango majeur na ba effort pour la guerre au Ezako Salima na conduite ya président du conseil d'administration honorable Amisi Makutano montant ya $1 million américains et zala qui versé na Robank ya Kinshasa jeudi 6 février 2025 na bénéfice pour na ba forces armées ya FARDC. Président et conseil d'administration ya OGFREM Amisi Makutano a souligné que contribution oyo ezali ya ko viser ya ko renforcer moral ya ba voyants soldats ya FARDC appuyé par ba patriotes wazalendo oyo bazali ko défendre souveraineté et intégrité territoriale. Occasion pour na PCA Amisi Makutano ya ko dénoncer ba menace oyo ezali ko peser na ba ambition moko expansionniste. Que nous puissions mettre en priorité cette mobilisation demandée par le président de la République, et cette mobilisation va de pair avec la mobilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, à mes côtés, le vice-premier ministre fait un travail louable par l'ensemble de notre peuple en mobilisant les jeunes pour adhérer dans cette vision de la défense de notre intégrité territoriale et surtout d'avoir des gens capables de défendre. Et ça demande le moyen. Et aujourd'hui, le GFREM est devant son autorité pour donner sa petite contribution que nous demanderons aussi aux autres de pouvoir emboîter les pas. Parce que quand nous mettons le tout ensemble, je crois qu'on fera quand même quelque chose de bien qui va pouvoir aider nos services et surtout atteindre l'objectif tant fixé par le président de la République. Boyebake soutien au financier et ezalaki déposé na Robank pe remine et pas ya ministère ya transport o ezali dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo et ça ko s'inscrire na dynamique nationale de résistance face à agression étrangère. Boyebake à travers geste oyo OGFREM a tindi message moko fort que République démocratique du Congo est concédé territoire na été ni peut avenir na yango. Syndicaliste ya affaires foncières ya ba différentes circonscriptions bakutana ki jeudi 6 février na site na bango bazotonga bâtiment ya circonscription ya Ngalema pe ya secrétariat général bakutana ki pona ko manifester mécontentement na ndenge misala oyo etelemi tongo nyonso Edi Imbani. Syndicaliste ya ministère ya ba affaires foncières ya ba différentes circonscriptions bakita ki vendredi 7 février na site oyo e bongisa miponda kotonga bâtiment ya secrétariat général na bango oyo tilelo bazala kaka ba locataire des centres oyo ezalaki na bitse moko ya kotala ndengeli ni misala ezali ko évoluer awa kasi ya kokamwa ezake depuis ministre na bango Akasi Abandubola asalaka lancement ya ba travaux oyo un mois yango yo eleki misala ezali ko salema te nzokande dire ya ba travaux oyo ezakaka ya 15 mois ya pamba c'est loba information ba syndicaliste bazui ezake misala oyo et s'arrêter pour ba politique ba koti masolo oyo ba bloquer yango pour bazako luka ba intérêt na bango likambo oyo et pesi ba syndicaliste kanda bakangi ba bureau bango moko bakiti na site awa pona kosala constat biso ba syndicaliste na ba autorité na biso tozaka ba ennemi te toza ba collaborateur soki makambo malamu eza il faut biso ba syndicaliste totelema tolobela yango ya mabe pe soki eza il faut totelema tolobela yango biso na boyei ya Mineta Akasi Abandubola na entente ya ministère oyo to sepela ki makasi to monaki ke madame azoya na vision ya malamu ya ko changer makambo et ayaki akutaki projet oyo to yeli lelo awa sur table ba ministre belé ba dekaki ba concrétisaki yango te parce que il voulait des intérêts o soki botongi ba bâtiment boye il faut nazwa ba appartement il faut nazara boye et projet wana efanda mais madame Akasia aye afandisi makambo na table alobi tolongola nano ba intérêt na biso pembeni tota la condition
ya bajan ndenge basalelaka. Il faut yakokamwa ezaki circonscription ya commune ya Ngalema ti lelo ezalaka kaka na commune ya Gombe na ba condition moko ya bien te, surtout soki mvula ebeti mai ekotelaka bango na ba bureau kutu ba document mosusu epolaka baloko ezali vraiment mukie ba agent baleki ebele kutu bakabola ba jour misusu bayaka mosala ba jour pair misusu ba jour impair po bango nyonso tu mokolo moko mayeba sala ezali te kasi ya kokamwa eza lisusu dossier ya construction oyo ekoti mbutu onatra akotisi incompréhension na affaire foncière pamba te onatra alingi abimisa rail po continuité nango ekende wapi. Honorable Nerombo, initiateur et complexe scolaire Mama Pemba, salaki de centre na école mercredi 5 février pour na kotala ndengeni ni misala ezo salema kuna héritier mapinde meladi lando. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, honorable Nerombungu, fumabanga moyo na souci azalaka na yango tango nyonso komona bana ya complexe scolaire Mama Pemba batanga na ndenge ya kitoko pe ba condition ezala vraiment agréable. Bosimba ke mokolo ya mercredi 5 février 2025 honorable Nerombungu akitaki ye moko en personne na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini ba enseignement ezali kopesa makuna azalaki ye moko te azalaki accompagné na artiste musicien pe parolier senado. Honorable Nerombungu akutanaki na ba responsable ya école même primaire to pe secondaire oyo bazali kosala déjà d'examen azwaki explication ya ndenge na ndenge pe apesaki ba directive na ye po na komona mosala esalema toujours na ndenge ya kitoko. Honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asukaki wana te akendaki pe kotala ba bâtiment ya sika ndenge nini ezali kotongama nyonso kaka pona ba condition ya enseignement pe ba condition nyonso ezala vraiment kitoko na complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba kena année scolaire oyo ezali koya complexe scolaire Mama Pemba azali kotonga mobange na item oyo bana nyonso basepelaka kosala médical bakozala bongo na esengo pamba te complexe scolaire Mama Pemba azali kopesa bijou moko ya malonga epai ya bana nyonso ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Kisenso en particulier. Bosimba ke na suka réunion moko ya kafu ezalaki pe organisé na salle polyvalente na ye epai wapi ba personnel administratif ba enseignant bazalaki autour ya honorable Nerombungu pona koyoka ba directive ya sika na maloba na ye. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba a félicité ki ba enseignant pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba na mosala kitoko oyo bango bazali kosala encouragea ki bango bakende toujours liboso bongo. Bonne nouvelle pona bango ezalaki prime spéciale ekopesama na bango nyonso pona mosala ya qualité oyo bazali kosala na suka ya réunion boyoka préfet ya complexe scolaire Mama Pemba réduit ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Touti kozala na réunion nde bokomona na bilili ezalaki pona biso temps ya komoraliser ya kosensibiliser ba enseignant pona kolendisa toujours musala oyo tozosala ya enseignant ba enseignant bakokosala musala na bango malamu ba kambi nyonso ya ekole bakokozala na bisika na bango pour que ekole na biso ekontinue kozala toujours ekole oyo ezosala fierté na commune ya Kisenso. Tozali komona ekole etongami batima ekomi déjà na suka semaine oyo ekosila te déjà tokotia tol mpona kopermettre bana bakontinue kozala à l'aise pe wana na kati ya réunion wana alobelaki biso balakisi na ntina ya kosensibiliser baparents parce que tobakisi ekole ya sika oyo tobengi département ou sinon école médicale mbula oyo tokobanda tokozala na institut technique médical pona bana na biso bandeko na biso oyo basepeli kosala science infirmière école wana déjà na septembre oyo nzambe soki asungi biso ekobanda déjà nde boutomona déjà kuna pano esalami pe ba démarche nyonso presque tokomi déjà na suka patango ayaka maboko pamba te toyoki likambo oyo bansenya touti kosepela kuna kata salle na musala oyo tosali na lolenge tozali kosalela encadrement ya bana pédagogique kitoko ye moko premier inspecteur ya école atatoliki musala ezali kosala makitoko yango wana ayebisi balakisi na sanza oyo en dehors ya salaire na biso tozali na prime spéciale pesi pe merci nzamba continuer kobatela ye nzamba azala na ye pour que
oyo azali kosala na Kisenso esuka kaka na Kisenso te et continuer na ba commune mususu pe tambola na mboka mobimba. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, honorable Nerombungu, azali ko beta tolo alobi complexe scolaire Mama Pemba ezali bongo gombe na commune ya Kisenso, plus fort que complexe scolaire Mama Pemba. Tu mère, ba parents et siki ya kitoko ya kotinda bana bino bayi bana kotanga ezali bongo na complexe scolaire Mama Pemba, école oyo ezali kosala fierté ya commune ya Kisenso en particulier, puis ya ville ya Kinshasa en général, grâce na ba initiative kitoko oyo mokili na yango honorable Nerombungu azalaka na yango. Compagnie africaine d'aviation CAA n'a poussé 33 ans de service et le peuple congolais a souhaité baver le meilleur na ba client na union sopé ba congolais pour l'année 2025. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Protiva bezali poto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouine, bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bodo la Bino. Ba kansa ba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Fo lesa kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Pona kolate ba sapato ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution zakaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de tapa pa griffe na 7e rue résidentielle juste na petit boulevard ndenge Igor Tingina héritier mapinde me batalisi. Pasi na ngai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota
la 7e rue place commerciale awawa tout au long il y a des fabricants traditionnels Arigetaga ngo Papa Griff Mawa ngo Papa Griff Mawa vraiment on sera kitoko boy alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc les arabes pour nous informer le sous maman la biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir eux kutanga na zarapa pas grave n'engé personne excellence monsieur le président de la République Fachi Béton il est pas ya kutanga déjà na zarapa pas grave artiste coordonné mais na baraté pourquoi na zanga soutien pourquoi vous soutenez ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le les morts na dimna le morts ateza le morts na comme ça le la ilk na comme ça mais pour la unité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali toza na communiqué nécrologie et outi kokomela biso bola na alertir na yango elongo na héritier mapindemi famille malamba zebwa bazana mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso liwa ya papa pe ndeko na bango lieutenant colonel Maurice Malamba Nzebwa oyo akufaki mikolo leki na camp colonel Chachi na nsima ya bokono ya ntango motusi. En attendant programme pays dans la Salima matanga ezali bongo organisé na lopango ya Mowei oyo ezwami na commune ya Maluku quartier Mangengenge zone 0 bloc 101 tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka lieutenant colonel Maurice Malamba Nzebwa. bozalaki ebele mpona kolanda édition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na Igor Tingo azalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe Nadine Asso na supervisé epai ya héritier mapinde me montage ekombamaki epai ya Christian Kengebini nga na bino tokutani na mokolo ezali koya au revoir. Moule Sika Ebandie, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pona confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko mpona korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA
votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.